Ale kumanga motema moto yaya. Buguyo kaka. Kinshasa Nabiso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru neza bino pardon. Jima sala ilo karatakate. Yana benga gayo. Jima mukende. Umela. Bana kin. Kebana jago zape so kutana no KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jima kendi. Umela. KNB ko zape te so kutana no check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote fidèles téléspectateurs, il y a magazine KNB Kinshasa Nabiso. Après Kolongo, la secrétaire générale, il y a eu de PES, Bruno Mavou, la poste naïe, collège de fondation historique, Balongo Lissoussou, Etienne Tshisekedi comme président, il y a eu de PES. Magazine KNB, tozali à la centre-ville, que soit un combattant, est-ce que vous allez reconnaître collège des fondateurs historiques, au Baling, des soutiens, président IDPS, il n'y a plus de collège des fondateurs. La décision a été prise par le chef, le président national, qui a dissous le collège des fondateurs et a transformé le collège des fondateurs par une convention. Donc un organe permanent du parti, qui est comme un parlement. C'est ça. Ils n'ont plus qualité, ils n'ont plus le pouvoir. Si réellement que Balobi que nous allons reconnaître le président de siège à IDPS dans la 11e rue, Bahia, au siège dans la 11e rue, bah cette institution dans la 11e rue. Tous c'est là-bas. Jusqu'à présent, c'est le président Tshisekedi qui est le président de l'IDPS. L'IDPS, c'est la base. L'IDPS, ce ne sont pas des collèges de fondateurs. C'est la base qui font l'IDPS. Ces collèges de fondateurs, ils se sont disparus depuis lors. Maintenant, c'est Tshisekedi qui est le président de l'IDPS et il n'y a pas autre président. Tshisekedi a sali lit bana Mobutu. Est-ce que bananyo baleka bakibasa baleka na tebe babi ke tolongo Tshisekedi président IDPS. Na nga kolongola Tshisekedi batika kokosa population. Population a commis déjà éveillé. Règlement d'ordre et statut du parti. Il y a un président du parti, Tshisekedi, pouvoir wana, il y a qu'on nommé, il y a qu'on dénommé. Il y a un pouvoir wana. De le maintenant, collège des fondateurs, déjà ici est couvable dans le parti. Pour le moment, tu as dit uniquement seulement le président du parti, Etienne Tshisekedi, il y a des décisions qui sont beaucoup naïves. Que signature, et c'est pas naïf, c'est pas naïf. Et pas mon tout souté. Tozo reconnaître Bangote parce que na 13 parlementaires batikala mibale Etienne Tshisekedi wa Mulumba na Tungu wa Kumwanza. C'est fini. Journaliste Batouana toyebi Bangote même na base. Monsieur wana c'est qui? Lusangangele a sala déjà parti politique na ye. Akende na parti politique na ye. D'ailleurs tozo signaler que place nyonso tokozwa bango ayeba ke bazana charge ya peuple congolais. Bon, on a colonné ba combattant bango ba bina micro et KNB, la plupart balobi ke bazali ko reconnaître collège de fondateurs historique TP balobi que Tshisekedi yene mutazali ka président IDPS pe mutako destitué azalité. Ma commentaire mingi ya ko sa les alités Kinshasa et l'équipe partout. Bafi kinoise o ba évoluer kana poto ba bala kuna ba koma ko copier ba habitude ya ba occidentaux donc soki mobali asali mabe il faut ko bengana ye na ndako yango to solola kina ba kinoa ba yebisa biso soki mobali o ba bengani wana azali ndeko na yo oko réagir ndenge ni Kona Kinshasa ke ba bengani ye na ndako na mpoto oyebe ke pesa ki biso na sosa ondako wana ezala kaya basi mingi o ba vivara na poto na mibali na bango mingi bazaka na bizali soki bazwani problème na mobali aobengana ye na ndako po atikala ye moko yango lelo tozosolola na bakinois bayebisa biso soki ya arrive ke ndeko na ye oyo avivaka na mwasi na ye na poto eke mwasi abengani ye na ndako ye akoreagir nde
bon nga pena so na yoki geve na mikili ba chasser pa momi na ye na parler na benga ye na pese na conseil parce que moral neza na mabe na benga na pese conseil ve mama love do eza accident love to bandeli vi mususu réaction na nga liboso na koluka mwasi na sola na ye ba pourquoi bengani ye deuxièmement na vantisa bango mibale na pesa conseil souhait na nga eza noke conseil wana esimba soki esimbi te tokoki koluka baméthode sutonso tobondela nanu nzambe kino ekosimba kaka oseplaka te mpo nayebi ke eza likambo de ese ekomeli bango mpo makambo bao bakutana bango bambe nga nayebi te nga naza na nga mutu naza na libanda ya makambo na bango mbe na miniti oyo ndenge eza boye mwasi jamai akoka kobenga na mobali na ye akoki kosipa te na faso ezali mpo eza vi ndenge ezalelaka soki esimbi mpe te mbe na nzambe loko asungaki mwasi fele mwasi asipa te mobali na poso mobali akomelaki nango na comprendre que mwasi wana aza mabe na ko réfléchir quel problème oyo esali ke babenga na ye ndeko na nga na ndako parce que nayebi ke poto ezara mingi privilège ezara na basi alors qu'est-ce qui fait que mwasi bolingani ese bakoko arranger te bako yokana te il faut y arriver quand un moment que moi c'est la décision benga na mobile ne na ndako en tout cas na moni en normalité biso tozana no ba bantu donc moi si azala na pouvoir tel likolo ya mobile ata bozo vivre na mboka oyo ba pesa moi si pouvoir mais boye ba ke biso to ba africain précisément ba congolais donc culture wana ya ba bantu bobwaka ya moto Kinshasa et l'équipe partout. mibali mingi na Kinshasa bazalaka soki azolinga mwasi akolobela ye eloko te akobanda juste kopesa ye bakado mpe kobimisa ye toyebaka te soki ezalaka mpona nini yango bakinoa balobeli yango bengana kidiavuka paolo nesuza te magazine tozali nolo ya cathédrale Notre-Dame koswana bakinoa babisa biso par rapport à constat au tosali que bala mibali mingi bazalaka ceux qui azolinga mwasi akoyebisa ye teke na lingi yo mais akoya plus na ba cadeau ko bimisa mwana mwasi sans pour autant que le vrai sentiment aza nango epa na mwasi zo manifester sentiment o ya bolingo alobela mwa mwasi mba moko ki na lingi yo ki abanda kobombeza bien te po mwasi akokuta na garçon mususu boye na nzela asepe na ye alingi ye bosko ntango yo garçon na oyo découvrir que mwasi alingi omoni te ke au perdre au regretter na bambongo perdre comme si je savais faut la vérité pour bombana te bombana osaneti donc ça va dire couvert linga mba moko za la offert ye personne ndimi so boyo eza te osala ba cadeau mo boyo yebse mama bolingo osata sous desi aroza quelque part déjà engagé quelque part yo ozo présenter au quand ça bolingo mo normal mais ça ya profit te ezaka gena kolo ba mbal soki azana posa mwasi vraiment il fallait pas que kosala ba cadeau que abana ayebise mba moko eza posa na po eza bolingo omona so lingi mutu feka oyebise mba moko ke osala ke ba cadeau siko so yo lobi na retard ke mutaze na posa na te omona te ke même si mutana lisumu tant que oza mobali oza déjà likonzi faut en courage so lingi yebise directement que madame soit mademoiselle sepeli na yo na lingi on a sepeli to vivre na yo et ozala kitoki ozala complexé olinga kae mais au prononcer te devant moi si eza bien te bolandi bakino ndenge balobi mingi ba conseiller ba ni balo bazara na courage te soki ozali ba vrai sentiment d'amour pour na moi c'est singeli oyebisa ye au lieu de en avant ba cadeau oyo peut-être moi ça ko considérer que ezali amitié na suka bokolinga bo beti béton ezali bien te Kinshasa et l'équipe partout. constamment quand osali epai ba jeune fille na Kinshasa bazalaka soki abimi na ntango oyo ata asalaka na ye te me akozongela bino poko to mituni soki bakendaka wapi asalima so cher alingi na yanga te cher akomisinga komele so nafungola jonsama ina miso gloria musungai soki baboyi okolela te luwenga na lelisa yo
KNB magazine tozali non loin ya maison communale ya Lingwala pona kosuana ba papa ba biso ba mona ka bizaleli ndenge ni obana basi mingi ba komana yango ata tangaka ata sala lelo te mona lamuki na tongo asukoli abimi bana tongo ti kozonga na pokwa ba papa balobi soki tata abimi na tongo watira na ndako nani mamati mama ko yeba mwana mwasi abimi ayaka ernini ngalena ozonga ngotuna liboso mamati abi mwana na moniete akewapi mama réponse na opesanga ayebi nete irresponsable ya bana tata za responsable ya bana mais mama mutalikana parce que tata kena tonto musala mama tira na ndako soki lelo atamble ko malade est-ce que moto na tia malade ko pese mbongo ngamo na passe pas na sala saye bote bezali wana yo mwana esengi ovanda misala po esengi batindo ezali basani ezali bamusa musu mike uzala ndako uzala ukukosala mwana yo mwana ozali bo mama kende kusukula esu basani yo musana oni classe se bimi ko yenga kana usukula basani omosala ni misala ba ibina ba misala ndako te yaona kene kaka surtout akena ndako ka ba pesi bloka olia alela e esili polai yaona moni ba misusu Alexis le R na classe allez akene kana ndako akongola ba présenter bloka olia bongo esili polai bolandi wana ndenge ba papa ba s'exprimer na mikolo biso ya Kalimbe donc ezo sala pe ba papa pasi po bango pe ba sala constat wana papa mususu alobi que ezali responsabilité ya maman parce que mtatika na bana mais malamu eza weba que moi asengeli yo moko oza na responsabilité à vie na yo ko bimatongo kozonga po ezali bien te ba makambo ezali belé na nzela Kinshasa et l'équipe partout. Quinoises et Quinois, Brazzavilloises et Brazzavillois, un seul rendez-vous. La fête des Juifs, Jean chapitre 5, premier verset. La Bible nous dit, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Comme pour dire que Yesu le qu'on appelle Mouyouda, na tango a calendrier ya ba Yuda, leur date à fête koki à Zonga et Jérusalem. Où est le grand rassemblement de tous les Juifs? Place Nyon Sozali, Kinshasa, Brazzaville et dans la Mikiliapoto du 14 au 21 août 2016. Un seul rendez-vous à ne pas rater. La grande fête des Juifs. 6e édition avec comme thème si je n'eusse pas eu pour moi les dieux de mon père, tu m'aurais maintenant renvoyé à vie avec des puissants orateurs de l'Amérique et de l'Afrique. Le pasteur Pierre Mukangila du Canada, le pasteur Mwalimo Florent du Canada, le pasteur Yvon Stabili du Canada, le pasteur Dieu merci Mutombo, Église Cité des Refuges, le pasteur Jean Mwamba, l'homme de implice dans ta vie, le général Sonic Kafuta Rogmen, armée de l'Éternel, l'évêque Pascal Mukuna, l'homme du retour à la parole, les patriarches de la grande communauté ACK et votre humble serviteur, le pasteur François Mutombo. Voici l'homme, l'hôte de la manifestation. Adresse Nabiso Ezali, Kalembelembe Subtande, au croisement des avenues Kalembelembe et Plateau, non loin de la maison communale de Kinshasa. Du 14 au 21 août 2016, de 15h à 20h30, Wanezali, la grande campagne, l'enseignement, les avant-midi, du 16 au 20 août, de 10h à 12h. Wanezali, et à l'école du ministère, bien aimé, il y a un Dieu quelque part. Au rythme de la fête, la table vous attend. Bon appétit d'avance. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke gagner ton tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso kangi la photo to seka moke buka kingo écoute idée en selfie écoute idée la photo to seka moke écoute idée, en selfie, écoute idée, la photo.
Kamoke Bukakingo Écoutez Alpha Selfie Écoutez Sur la photo Tout ça Kamoke Bukakingo Écoutez babayeur mingi na Kinshasa bakoma kolia ba garantie ya ba locataire ebele yango bakino bapesi ba point de vue na bango. Magazine KNB toza na komi na Kinshasa précisément na Beni soki pour sona bakino soki bamona comportement on ndenge o babayeur mingi bakoma na oyo koza ba garantie ya bato ebele pour ndako. Pona ngai penza na sedina mona ka penza ezala malamu te kozwa garantie ya bato ebele bongo eza kitoko te penza moni ke mokolo bino moya kokutana espèce adena pasi eza kitoko te eza malamu te. Quand on part chercher une maison ailleurs, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui prie doit être honnête et transparent. Pourquoi chercher toujours à prendre l'argent de plusieurs personnes à la fois? Ça, c'est un comportement vraiment qu'il faut décourager. Non, on ne peut pas à notre niveau. Et surtout qu'ici, à Kin, il y a la plupart des gens qui se montrent un peu chrétiens là. Hein? En tant que chrétien, on doit appliquer ce qu'on écoute comme parole de Dieu à l'église. Je pense que place Tabongo est dans la prison. Moi qui vous parle, je suis un bailleur. Je n'ai jamais besoin garantie il y a battu belé. Pour quelle raison? Si on a cela, on sait que nous avons escroc. Alors, escroc, place Tabongo est dans la prison. Bolandi wana ba kino apesi ba point de vue na bango. Alors na bino ba bailleur obo message ko ba garantie ba to belé pour na ndako moko. Bon mais quand peut changer parce que ça malam te kozona ba garantie est belé. Mais tant que tu en difficulté ba to tant que ça mbongo bazaki na ngo pour na ndako. Donc ça malam te bon mais quand peut changer pour ça malam Kinshasa et l'équipe partout. Nakala na seria Mobutu ba phénomène de koyale qui ezalaki makasi après un certain temps ezalaki lisusu te mais lelo ezongi lisusu makasi yango bakino balobeli yango. Sony pourquoi yo sali tosali constat que le trafic d'influence est banné pour gagner la deuxième république et sont tous makasi pour les Canadiens parce que et comme on a monté cette discussion qui a olobara que na bengelo ji tant ils ont ouais ba place au Kinité yango bakino balobela na micro KNB au moins même tango ya kala comportement ya kala ezalaki obanga soka mutu aye alobi bon na kobengelo boye obangi mais lelo ekoma soka mutu bozo discuter soka bigaka nasema nasikia atakupeta masasi mamoko c'est fini timide batukaka na nasema nasikia atakupeta masasi yango na lelo batu bakoma nani kobanga mais kala ezalaka ndingo wana te moni mokilango soki otambola ndingo wana bandeko ya donc totia ke loi ezate po soki loi ezali ndeko ya eoko ezala te mais mpo na ngai namonaka ke lokola mpe loi eza te soki oyei mpo na ngai kotuna ngai likambo oyeli nga makambo ke ya marke to mpe ya ndeko ya nakoluka nayeba nano inflation ninga nasali so namoni mpe nano inflation te nakotelemelo makasi yango ridicule c'est trop bas tout d'abord parce que yali digne na mutu oyo azosalela yango te oyo wana yaki ntanga deuxième république nde makaba buzobana ezalaki yaka toujours mpo na ngai na remarke likambo oyo soko baparti moko bazwi pouvoir parti baémerge bango toyaka bakoma na makambo mpo bandeka bango so bali place ekomi kaka o ndeko na ngai ali colonel tout le monde bana téléphone à colonel tout le monde bana téléphone à major tout le monde bana téléphone ya patati patata ngai oyo boma ngai dasa kufala ngai kala na usuka wapi boma no ngai parce que yo muto yebani nebite papa ngai oyo boma ngai sala ngai o mutema no lingi
bolandi wana ba kino ba lobe trafic d'influence alors na bino message ko sela on bo me camper ko changer pour eza malamu te bon soki mutu oyo zo grimacer que obengela major et que mutu na bo discuter na yemo kaza colonel comment te que o mi beta fimbu pour betisi na major na ozo kumise la fimbu donc na bino bo se comporter bo me camper ko changer pour na vie na bino peza malamu Kinshasa et tout partout. Du 20 au 21 août, événement Ezakaka Moko Festival Toseka Medine Congo et Kozalana, théâtre de verdure. Toseka, les 48 heures du rire. Wato Balabala, SMCT, DCG, en partenariat avec Canal+, Vodacom M-Pesa, Primus et Jeffrey Travel, présente Toseka, format national, avec la participation de quelques humoristes internationaux. Toseka, du 20 au 21 août 2016, au Théâtre de Verdure, à partir de 16h. Les billets sont déjà en pré-vente à 5 000 francs congolais. Réservez vos espaces VIP à 50 et 100 $. Au final, une marche Toseka qui débouchera sur un pique-nique géant. Pour Toseka du Soussou, Tokoseka, Petokoseka du Soussou. Hey! Avec le soutien du ministère de la Culture et Arts ainsi que la ville de Kinshasa. Aha, en moment. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa en commun. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Nakala ba jeune fille bazara so mobile azo draguer au 48 heures pour la réflexion mais lelo luka bango so bon la bango suwa. Magazine KNB tozali en avenue Révolution ex 24 novembre koswana ba fi ba biso par rapport à phénomène 48 heures ba fi ming bazala ki soki mobile alingi ti siko ko de film sou bazala ka so mobile alingi akope sa réponse mala moko ta ko c'est que na ko répondre dans 48 heures ba fi ba répondre biso na ba fi o bazala ki mobile alingi bon ici mobile qui ne répondre dans 48 heures na yebi vraiment te réponse soki bakanitaka vraiment ni conseil ngana akope ça na kopesa na ba fi wana soke okuta na garçon moko alingi yo soko sepe na ye olingi mbala moko so po sepe na ye tebo tu peux laisser loko esala bongo peut-être eza basi mususu atalaka so apesi mobile réponse kambala moko ke na andima kambala moko wana amoni peut-être mususu peut-être azoka pesoni yo ndima mbala moko eza na ba mususu pe balobaka dans 48 heures atali peut-être azana est sûr na maloba na ba yebisi été alobi na yebisa nanga ye kaka dans 48 heures pour ezala makambo cérémonie kin ezana ba mususu pe akota la boy na loba nanzi makamba la moko so ndimi mbala moko peut-être mobile wana akota la ye atay mama so yebi penza ebele tande na utolande kasikoyo andimi mbala moko to ba bongo par rapport que roko la boy na butu raisonnement mususu et elio na ko yebisa nanga yo immédiatement que non na lingi yo. Après nous avons boy pour taka mo inde sala makambo ebele ersuko o la emsuna buto surtout qui au raisonner imomba na sepena na eti na tika ngai pour o bamba mo boy après o changer sur avis et sa propriété pour exemple se peut bara pesanga intime bien 2 jours et ça on te batu nyonso et on casse long na mutu pour notation on doit répondre à ba critères à bato yo linga premièrement 1 2
Autant la baspé de bello qu'on répondre en tout cas à boakouta nanzela lingi. Non, il faut tala ba critères. Aux une autant il comprendre qu'on capé moutou et bah côté spirituel. Est-ce que la personne prie? Est-ce que la personne est bien éduquée? Est-ce que la personne est instruite? Tout ça, ça répond, non? C'est pour cela qu'on demande un peu du temps pour comprendre et avoir un peu de la précision sur la personne, connaître sa famille, connaître aussi beaucoup de choses. 48 heures pour nous peut-être les amitiés. Pour nous peut-être 48 heures, c'est peu pour connaître une personne. On peut demander au-delà d'autres personnes qui prennent vraiment du temps pour connaître et pour accepter une relation. Ce n'est pas seulement 48 heures. Bolandi wana ndenge ba tanti na biso ba pesi biso ba vie na bango ba vie ezaki vraiment partager ba misusu ba lobi ba kozwa temps po ba ye ba critères oyo ya linga pa mobali soki eza pa mobali wana ba misusu pe ba lobi soki alingi mobali ata immédiatement ko répondre ils sont pas boya ko boya ka mbala moko qui Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour l'attention et confiance. Vous allez pour continuer à couper ça dans le magazine. Vous êtes toujours connecté, branché, scotché dans la même chaîne. Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.